Est-ce que monto à sa bali millionnaire? Est-ce qu'on a le baba n'a pas orphelin? Jamais. Donc vie n'est mobimba. Alors l'examen a rêvé Fali. Qu'est-ce qu'elle cherche exactement? Tu sais, au niveau il y a bien ses enfants des orphelins pendant que papa n'a pas vivant, maman n'a pas vivant. Te aoluka moni mambo to sala na Fali. Aoluka to sala ngosusu. Alinga banda mauvaise compagne. Pour exemple, journaliste n'a pas soutenir déjà ba finga na Fali. Ouais, yango na moni yango ebele na ba réseaux sociaux. Donc bangiba banda papa mabe mo kabola bana et tout. Ezalaka nango. Aza papa mabe te ezalaka bo accepter ngape niki asala même procédure ya kokabola ngana papa nanga parce que tout ça qui relation moto ngai to bando bongisa na matanga koko pakebo. Pour les lots fallait avoir envie. Mais mission na maman ezaki tom sou fallait akufa. Tom sou fallait succès si là, tom sou akwea pour non se pele sabato mususu. Mais babosa na ke musique wana fallait abeta razora mbongo yango iko bokola iko tangisa bakeina, yango ebokola bakeina. Babosa ni ke fali wana yende papa ya bakeina ba changeara papa mususu te na vie. Et puis ala na lobala monite kwa leki na tiki. Donc année 2022 et puis au Monica papa atalio maman na tiki olingaki na lobango maman na tiki sara wana ni olingi o annoncer biso officiellement votre mariage. Azosa l'équilibre à bananae. Elle ne vivait plus avec Niki. Très bien. Aboa qui Marco 6 aboa qui paye Keina. Mon équilibre des alaki nana existait toujours. Très bien. Pour battre le loba le balcon dirait nananda au pek safali bana. C'est faux. Quand on a une émission dans Niki aloba qu'il fallait appeler sa pension alimentaire à qui par bana. Et elle voulait quoi encore de plus? Elle n'a pas fallait ça. Bana on a bazar orphelin, bana papa na bango. Ils peuvent venir ba comme on a bango za ba ipupa. Non. Mais bana mikete. Tant maman bango banda ça ba vidéo ya ko ça basé mais les enfants étaient là. Ba encore protéger papa bango. Ba encore pekisa maman bango. Ba ko épargner papa bango na bêtise wana. Mais bazaki tous d'accord pour non quoi il ça fallait. Bande konangai oza congolais olingaka mboka oyo olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tango zimwa moke yo kolia yo kofete na bana kanisela pe bango mutu azana mutima mawa oyo azana bozwi ate ya mukie tosunga orphelinat vida na $1 a pamba bana balia balala bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelinat vida na $1 ya pamba nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir borphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po bafete na décembre oyo orphelinat vida baza na posa na biso ndenge bana na biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre yo moto oyokaka parce que jusque là batoma basilati $1 seulement franc congolais za nango kaka 2000 francs pour la kosunga ba orphelin ba fêter bonne année neti kaka bana nyonso o bazala bandako ba parents soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso vi ya bana wana bakolongola na mutu na bango ke bazalaka na baparent te alors soki ozopesa epai ya bana nzambe récompense nini kozala ndenge nini orphelinat vida baza na posa na biso orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola bafete ya Noël na bonne année ekomi pembeni baza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema ya bolingo motema ya bonzambe opesi kaka $1
$1 pour nous permettre bana na biso ba orphelin ba fêter pe lokola bana nyonso. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs les abonnés de Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Mbote na Bino, Mbote na Beno, Betouab, Shalom, Nzambe Azala na Bino, votre émission Le Code de Bonne Conduite Yangoyo et Bandi. Nous sommes aujourd'hui le 20 décembre 2022, petit à petit, les bons dieux Azo Salabiso grâce Tozo Kende vers la fin de l'année. Bandeko Balandi Internet, Ezalaka Église T, télévision Zalanango, radio T. Makambo minene ya somo ezali koleka na mboka na biso na réseaux sociaux et tout autour ya ba musicien na biso. Vous savez que ba analyse ebele ezoleka na ba écran ebele na ba chaîne ebele bandeko balandi bato basalaka yango elekaka bien menga na tunaka lorsque biso to salaka ekrialaka biso ba problème pour quelle raison. Aujourd'hui vous allez nous supporter s'il vous plaît. Nous voulons faire l'analyse sur la situation au ezoleka lelo na réseaux sociaux que beaucoup de personnes bazoko commenter bazoko loba ete Fally Ipupa akaboli bana na ye, Fally Ipupa akaboli famille na ye. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Nandenge nini, na moyen nini? C'est un papa, au kabola bana, nandenge nini? Et ce qui est lié à solo, qui est à la base? Qui a occasionné ce makamwana? Bandeko balandi nzembo ebimi, bandeko balandi ba émission salema yandenge nandenge par rapport à ces grands messieurs. Un grand artiste avec beaucoup de potentiel au nom de Fally Ipupa. Lelo, Awanazo Yambela Bino Sarato Tolaski, la tata de mes enfants. Merci beaucoup pour notre soutien. Nabatan Union où j'étais absent. Tout ça, une semaine andam, 2 semaines où on ne travaillait pas. Je pense que besoin na lati ba lunettes d'habitude, je pas de lunettes. La santé avait bougé, mais Dieu est bon à PC biso santé lisusu, à PC vision à bâti na provision yango lelo bomoni tozongia pour ça il a bino musala. Si ça va choquer certaines personnes et vous allez ba o bakolinga vérité oyo ekobima awa te bandeko balandi. J'en profite pour dire un grand merci. Ba meilleurs fans, ba meilleurs abonnés. Fin de l'année yango biso toza ba sali na bino. Nous vous aimons tant. Bino pe bolinga biso mingi. Fin de l'année oyo. Bo ça la pe preuve. Ya bolingo obiso tozala nango na obino bozala nango donc pa na biso. Président bébé, maman Nathalie Nana Mosibu, Angelos Karouane ya Angelos. Je te salue. Sola Bambemba, Fatou du Conti Makiala Kumba, Tata Poe Fapekato, Jenny Beta Industriel, Maman Bijou Nketani, Maman ba 90%, 1000 respect, nuit et jour, vous m'avez jamais laissé maman. Un grand merci aussi na papa, le big boss. Papa Jean-Pascal Leka, merci beaucoup papa pour nos messages, conseils, soutien, même de loin. Et comme Elanga, maman Zozo, la femme de papa, Noé Mavakala Nzinga, maman Abou Pia, maman Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary, maman Yvette Mbango. 2023, ça sera une autre chose, une autre façon de faire les choses pour profiter d'Ango héros. Angelos Karouane, pour profiter d'Ango héros. Pour 2023, il y a des décisions graves. Oyo tokoluka moyen to tia na structure na biso pour faire avancer notre travail. Oko fongola plateau bon de livre, une façon ya ko solana mama Sarah to meka un peu kopesa ba imboka o bazoko la l'émission depuis banda kuna bango elengi pe somo ya émission oyo na mukula le 20 lelo. La tola. Talinga la pa. Mbote. Mbote no rabana ngai. La santé ça va? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Un nouveau téléphone hein? Bien sûr, elengi moi tu kofina ngo za teta di musenga kosa eza moi kitoko makasi elengizez-moi siko esalaka ndenge nini lorsque Sarah Tola pe afandi boye afandi pena azota la télévision. J'ai suivi moi ndambo ya histoire na yo. Ça m'a fait mal. Nakanisi na commenta ki mo moki et ça la inga pe passi. Mais aujourd'hui oyo ezalaki lokola lokola luxe quand tu étais encore na boluki luki wana lelo okoma ko simba yango facilement. Tu t'es dit quoi Sarah? Na pesa nzambe merci.
napesa nzambe merci et puis napesa merci na savoir nanga parce que la vie t'a dit au monde pour réussir il faut la détermination. C'est ça, oui. Il faut la décision. Il faut la principe. Ngande naza boy na lingi boy. Il faut na suka na boy. Très bien. Alors nga nazaki na ba décision nanga nazaki na ambition nanga. Voilà pourquoi Ndoto et Latine Zoto Ndoto et Latine Zoto Sarah. La place de Dieu dans la vie de Sarah Tola. Excusez, non? On va donc essayer un peu de parler parce que dans l'Anaki Live, ça m'avait tellement beaucoup touché et tu avais beaucoup parlé de Dieu. La place de Dieu et pas Sarah Tola. Oyadalaka, critiquer dans Internet de loin parce que de près et belé, baye bioté. Merci Sarah. En tout cas, place dans la Liboso. Et pas Nzambe. Très bien. Ils ont monté mananga. Très bien. Et puis Nzambe na vie nanga azam taliboso. Très bien. Na poste taliboso na vie nanga na monté mananga na ba pensée nanga na nyoso nanga nelo nyoso na linga na sala na bandanga na Nzambe. Très bien. Donc nazara peka na ye. Yende nyoso nanga liboso si mami pandi. Je dépends que de lui. Très bien. Donc, sans y est pas moyen. Merci beaucoup. Dans la place, c'est mon nez et la vie. Donc, grand poète Nzambe de Makam. Nous sommes le 20 aujourd'hui. Ouais. Donc, il est petit à petit vers la fin de l'année. Ici, je ne suis pas pressé pour te demander. Bilan, il y a Sarah Tola, Ndengeni, donc, et les Kaki. Je pense que tu as la émission le 25 ou bien après avoir coquinné Naba Orphelina. Oyo déjà yo ozo ko établir ba programme de ngosala kapono lia ko sunga ba orphelin ba to yo bazanga. Mais s'il faut te survoler moi moki jusque là, tu penses que Sarah Tola l'année 2022 a été une bonne année, meilleure année pour Sarah? Oui, na 2022 la salle m'a bien belé hein. Très bien. So na bina lo ba budget na nga 2022 za mabi. Na média. De peur que relisez batum sous mais ils aura témoignage mais bat supporter ba témoignage à baninga té élévation. Donc 2022 ils a meilleur pour nanga. Très bien. Ils a vraiment meilleur pour nanga et 2022 ndeto uzindako. Très bien. Na janvier ndeto kota a batu ba fêter biso tozo ça déménagement. Très bien. Donc 2022, il y a année moko, il y a bénédiction, il y a élévation, il y a succès, il y a marambebele, il y a détermination. Na 2022, na mata business class. Très bien. Donc il y a année moko na ba meilleur souvenir rebelle. Na 2022, comme moko wana na sombi deux télévisions différentes, il y a prix à l'écolo. Na année mora 2022 na sali ba voyage à Makasi. Na ba budget au Saranate. Na 2022 na sombi trop, ba kabelinga trop, na teki trop. Donc année mora merveilleux. Na sombi ba téléphone à cher, maramba bien. Donc année 2022 oyo maramba bien sala métro. Et puis alors là le bala bonité quoi leki na tiki. Donc année 2022 et puis au Monica papa atalio maman na tiki olingaki na lo bango maman na tiki Sarah wana ni olingi o annoncer biso officiellement votre mariage. Au 2022 si la déjà mariage non na tuni question olingi na ngala lo babo na 2022 eloko na sala na nte na vika na 2022 on a kota ki studio na lati casque pe na yimbi wana okosi biso te delive est-ce que boss lady alobi bena oyo ifa aloba parce que namoni ndeti etale liwana Ndeti doit linga qui a annoncé le mot par rapport à 2023 mes pères le quoi qui wana Nanyati 12 Anyati 12 tenez-vous prêts hein? Tenez-vous bon, quelque chose se prépare. Nzambo sunga bachaka point na vie à motute
Voilà, merci Sarah Tola. Toko Tasiko na maman na Sije Nabiso. Toko ça la peine. Avant le premier, on fera une émission pour l'année 2022 par rapport à Sarah Tola. Et ça sera une émission où bah plaire et kozala la carte il y a émission pour kozala rien que de vérité. Bino ba enyo so bo bomba bo kanga bo sala bo luka pour la destruction de cette dame. Attendez avant 2023, vous serez exposés. Nzambe, Aolim Sabino. Voilà, merci beaucoup Sarah. Aujourd'hui, Internet, Ezali, Yakoyinda, maman, Internet, Makambo, Ezali, Ebele, ba page nyonso, ba chaîne nyonso, Ezo Koloba. Ete, ndeko na yo, Kulutu na biso, Star na biso, Fali Poupa, Akaboli, famille. Lorsque tu attends parler que Fali, Akaboli, famille, au koki, kozala na analyse nini sur bateau, bazo, Koloba Babilo, Kwana. En fait, t'as dit, Star Akaboli famille. Mon bal ignoso, moi signoso. Quand on parle de famille, ils ont les enfants, sa femme. Très bien. Les enfants, son mari. Alors, ils n'ont pas si comme on a un responsable, il aura fallu à qu'il y la famille. On a évité. Question, ils ont un contexte. Les gens disent à Kaboli famille par rapport il y a une chanson à Yembeli maman Yabana naye nakati ya chanson on a makambo ebele voilà makambo ebele à lobby nakati ya nzemwana ezali une réponse oyo à répondre maman bana naye yakala yango pe baye ya réseaux sociaux lokola baluka ka matière banzemo na bango totala kango toyoka kango avec beaucoup d'attention ni ba meki un peu ko comparer et ezo ko léser peu côté mosusu yango ngana tunika motuna je pense que yo pe aux 8 ans ya ko yoka na nzembo wana ah papa dit on lia fromage na ngai peut-être ça na émission aussi le saté na bi bombela ndam aki opesa Brian au bakisa mwana na ka agresse na nzoto aki yango na ki ochela donc t'as dit moni ba misendo mona bango wana or ya oyemba bazala ka inspiré banzembo nyonso ba musicien so ozuneti nzembo mobali na yo alandaki ngai na salon afuteli ngai mbongo ya bigudi tokabwani okanisi ngai nazwi mobali na yo makanisi ekokosa yo longola baide ezali ndenge na nga te mpo na kolula mibali ya bato na wangani tika ngai ndeko olingi nalobela yo nini soki mbongo ya bibudi nazongisa mokolo yango ekoyebana mokolo yango koluka ngayo ndeko yebisanga abwakelaka nani abwakelaka lombanda na ye à l'époque te donc musique eza vaste très bien soto komo olobaka efali ayembeli mwasi na ye mpo abwakela motu mbwakela seke nga mpe nzembo bayembelanga babwakela bato babwakela mpono ebimi te très bien seke so bato bayoki yango ezala mpe mbwakela très bien non eza musique eza na limite te ke batrasa musique ya Congo fe sukaka awa fali mpo ayembela nana fa sukaka siko otala na kati ya musique wana alobi kutu ake au-delà ya bapense na ye koloba ke akuna besoin okende lola te lola ezaka ndenge avai na nana très bien or ezalaka te donc eza ba façon ya koadorer sa femme justement l'adoration elle fait à sa femme il faut ça la adoration oh peut-être que ba musicien musu basala te na basi na bango voilà ya sali yango mais comment kokoma mbwakela ya mwasi oyo to mama bana na o bokabwala ça fait 17 ans inconcevable. Mais aussi Sarah nazotika yo ozo continuer quand na logique wana depuis cette affaire de maman Niki, il faut qu'on se le dise, la première femme oyo appelé sa papa na biso Fali Poupa mwana liboso depuis makambo nyonso les cas na réseaux sociaux tout et les cas qui oyo nanga to yebi après wana nous voyons de multiples des chansons et des chansons pour adorer maman Nanan Ketchup, ce qui n'était pas aussi peut-être avant
ça veut dire quoi maintenant? Fongo la porte pour que notre star artiste atia mwasi na ye na plan ya liboso pour na koloba ete na ba détracteur nyonso wana mabeza la sosoli na lelo na sosoli tango na oyemba maka yo ebaka Niki. Niki existait déjà avec ses enfants. Moyeba qui était. Non, mais à l'époque, non. Moi, je connaissais Niki. Je connaissais que Azalaka Mwasi Abota na star na biso. Voilà. Mais est-ce que Nenga Embara Nana Azako adoré Niki. Azako adoré Nana. Et puis nous apprenons aussi que cette chanson a Yemba pour nous supplier maman. Par rapport à Tewana Tokota Tewana est un mensonge parce qu'on n'a pas de preuve de le Très bien. Preuve à Teba Okosa. Voilà les ondika il y a réseaux sociaux. Tolo babon ndeni. Bon c'est mon instrument tu vois mais la moi si na fait zara supplier. Non, c'est faux, c'est un mensonge. Très bien. Donc tant on fallait zoemba déjà nana à l'époque wana nga eba na Niki te lukuta mabete. OK. Nga na eba na Niki te nga kupona na zaoka nzaki na za mona nana à l'époque. Ouais et batu belé pe babando kanza ke non keina c'est siko tango azako yemba nana abanda boka pe keina na temps wana azaki papa malamu je pense. Très bien. Asko to kota na analyse na temps wana azaki papa malamu. Un bon papa oui. Mazaki na mwasine nana mazao boka quand même keina azo boka ozo comprendre. Très bien. Na kolela likolo soza komeo na Miami sekauka na matama satellite filme ngayo ba Amérique ba mona peut-être bako salela na kata nzembo wana ayemba aboka keina ozo comprendre sans toi keina nanga nana azalaki sans toi ndoya mama nana azalaki aboka pe Marco 6 c'est-à-dire un père qui considérait ses enfants azalaki na équilibre moko boso boki ya boki moni makambo ava to sala analyse faut to songa sima. Très bien. À l'époque fallait azalaki kana nana na e oyo mais azo ça l'équilibre à banana elle ne vivait plus avec Niki. Très bien. Aboki Marco 6 aboki pe keina mon équilibre nde ezalaki nana existait toujours. Très bien. Po batu lelo ba olo ba lokonzi ya nana nda opekisa fali bana c'est faux. Les Congolais, la communauté purement les Congolais. Donc abandai déjà quoi adorer banana abandai quoi adorer pe mwasi na nana. Donc et olekelanga soki lelo fali ayembeli su nana changer dimension et yembeleli ya o convaincre te or sepelisa mwasi na et comment mbwakela ayemba déjà nana ayemba ya adoraye na makambo tout ezaki mbwakela te à l'époque. Très bien. Mais lelo ekomi mbwakela parce que Sarah Tola azwa Niki dans les néants a commis mutu na miso batu ba découvrir batu ba yeba Niki te batu ba découvrir grâce à moi. Siko lelo yo fali asanjo la sou mwasi na yete pona obanga nani. Donc sora yemeli mwasi na ye abwaki mbwakela. Sora adoré mwasi na ye abwaki mbwakela, sora adoré bana abwaki mbwakela. À cette époque là fali abandé ko adorer ses enfants. Abandé ko adorer Niki. La sortie na ye. Donc a reconnaître déjà bana na ye. Très bien. Donc il y a rien à prouver. Rien à prouver. Bon lui fallait s'assumer. On se comprend t'as dit. Donc ezaba purement ba penser à Batu et puis na jalousie de tout ça Niki. Niki face à l'effort abosa na fali na vie na pour avancer. Mais aussi ko ça l'effort ndenge nini tozali na ba makambo o ezo sangisa biso pour toute la vie na otika la kobo sanate o ezali bana et puis après wana aussi on a fait un temps où la musique pe ya notre star notre vedette il pouvait dédicacer tout le monde mais sauf Keina na lekinaye quelque part pe côté kuna batu pe bazo mona pe que ndeti papa apesa moi mon non apesa mon Congo te ça obligatoire te t'a dit à dédicacer bango omoni soki moi si obotane bana azana bonne foi azo accepter
mwasi na wana ndako azorespecte ye e bana bazoconsidere lokwa mama na bango mobali aka na facilité ya kosangisa bango. Très bien, très bien. Mais soki mama bana aboyi ekomaka difficile. Mobali nyonso alinga batia mwasi na mosapi na lisu te Partout. Alors Fally a vu aboyaki na mwasi na ye ke baoze aboyi ozo comprendre mo basi bazaka na problème mo tali so akaboni na mobali akoka kobosana te et vraiment difficile. Surtout mobali o peut-être lobby ozalaki trop sûr te ke akokoma o donc akomi lelo yango ekomaka pasi et ba relation ndenge wana ekreera biso toujours ba problème. Siko mobali aotala que à l'époque pour biso foto banosa analyse que à l'époque ayembaka keina c'est que nana mutapikisa ete mais soki lelo azoyemba ete c'est que mabe moko ezowuta côté kuna quelque part, oui. Pour éviter ça atikali ka papa mais a mélanger sous ba makambo te ozo comprendre t'as dit alors ça fait un temps pe fallait ayembaka sous ba marco si c'était azongelo yemba bango kana album auto bimsa oui parce que namoni le ba soki ba 7 mois ah so 8 mois non na lobby de lelo soki ba 7 mois so ba 8 mois maintenant il est beaucoup plus dans tout ce qu'il fait, sa famille, ses enfants voilà. Et puis sa femme. Donc à commander siko koyemba bango. Et moi j'ai compris une chose lelo so il fallait à honorer banana na mwasi na yebo c'est parce que bazaki ba le plus insulté sur les réseaux sociaux pendant 6 mois. Très bien. Ako pesa bango honneur nini. So ika yembi bango te. OK. On se comprend. Voilà pourquoi adorer mwasi na ye. Voilà pourquoi peut adorer bana. So il est lo fali. Apesi bana wana mu Congo ndenge ozoloba ne batu ba oloba. Eza na conséquence nango. Très bien. Cause nango eza tati. Lelo niki ezo poster na page na Instagram o bana na baza ba orphelin depuis ouais, c'est ce qui m'a aussi fait trop mal. Pourquoi ça aussi victimisé? Maman za non vivante, papa za non vivant, et c'est dire que bana nanga baza ba orphelin sur base de quoi? Au comme si bana ba orphelin sur base de quoi? Kala mingi ta anniversaire à Kenya zala fallait oui monte en Rolex à combien? C'est beaucoup d'argent. Et alors? Quand on a une émission nanga niki aloba qu'il fallait appeler sa pension alimentaire à qui par bana. Et elle voulait quoi encore de plus? Elle n'a pas fallu ça. Bana on a baza ba orphelin te, bana papa na bango, ils peuvent venir ba comme on a bango za ba ipupa. Bana papa na bango so il est l'autre distance moi salami entre ye na papa na bango na papa na bango, mutu moko na katikati. Très bien. Donc ils a passé, ils a pas si mais ça ba réalité à vie moni bano bazara na ndako bazara ba bénéficiaire toujours bano barana ndako ke bano bazara à côté mais malgré cela fallait avoir ça là ba effort ya ko remplir ba tâche na comme un père tout le monde a déjà fonctionnement ya rolongwa ko kendo tala mwana na un anniversaire à sombele montre à Rolex. C'est la considération. Rolex coûte combien? Cadeau à Rolex, ils ont symbole moro ya malam. Donc bana wana baza orphelin te. Justement, buzo ba oni ki asala na vie na ye contre papa bana na ye. Et lelo azolinga se victimiser net il fallait sundola bana. Non, sauf fallait sundola bana. Et ya na pont moko esalelo wandengwane kokisama. Donc message na ye ils tout simplement pour inciter à la haine gratuitement bah il n'a fallu tout ça parce qu'elle est jalouse nanzembo o fallait embeli nana ma sœur ressaisis-toi Luka moyo effacer fallait na vie na azongela raote. Mais aussi à part ça nous avons tous compris et vu à la télé une histoire montée il y a Zemi moko boy Niki azalaki na yango patati patata et puis à la fin pourquoi aujourd'hui on cherche à attribuer yango et pas il y a bana ke yemoko Niki? Non. Mais bana mikete. Tant maman banga banda osa ba vidéo ya okosa bazemi les enfants étaient là. Ba encore protéger papa bango. Ba encore pekisa maman bango. Ba encore ko épargner papa bango na bêtise wana. Mais bazaki tous d'accord pour non quoi il s'afali.
est-ce que autant papa apprendre que même ba fruits en train na ye bazaki na clique na bato ba ennemi ya papa na bango pour ba koisa ye automatiquement nga pe na considérer bino comme mes ennemis. Je vais vraiment couper. Pour l'instant na okata contact na tala nanu o ezo ya liboso nanga. Très bien. Parce que ceux qui banent nous ba komi na ba pire ennemi na yo ba komo ba pire ennemi na yo ba komi na collaboration liwa na eza musika te. Alors faut just stop otala bango na musika. Très bien. Donc voilà, eza logique, eza normal, même moi à la place de Fally, j'allais réagir pareil. Pour les lots fallait avoir envie. Mais mission na bango ezaki tom sou fallait akufa. Tom sou fallait succès si là, tom sou akwea. Pour on s'appelle ça bateau mususu. Mais babosa na ke musique wana fallait abeta razora mbongo yango iko bokola iko tank sa bakeina yango ebokola bakeina babosa na ke fallait wana yende papa ya bakeina ba changeara papa mususu te na vie mokili ekufa. Pourquoi koluka ko nuire na moto aboti yo aza papa nao. Très bien. Babiso kutu ba papa be basala biso ba mabebele mais nako koma na niveau ya ko se comploter na benemi na été pour ba nuire non sala ngote na lo bara nzamba zo lokumu nga pe na tracer chemin na ngande lelo na za chemin na ngana zo vivre heureuse. Mais mon père vit aussi en paix avec ses enfants. Vous comprenez? Voilà. Donc eza logique. Eza mutali boso te asundola bana to komisa bana à distance ezalara déjà. Exemple le boso ezanga ngamoni na vandia j'ai fait 22 ans avec mon père, on se parle pas, on se voit pas. Ali ambon on était na un diplôme na bon on était na souffrir pe na vie na comme on a zalelo mais il y a zo encadré banane et puis banane wana a misi bango Congo ba vivre mais vie meilleure na poto. Très bien. Vous comprenez? Moi je me bats. Mais na ba été que le papa salinga bongo na ki osanga associé na benemi na e to sa nini to combattre non. Batiki la nzambe vengeance. So papa za mabe bino bolele pa nzambe papa opesaka biso ils a fallu mettre la papa senini asundoli biso nzamba o créer bino ba ouverture mususu o luka pe bat musu ba yeba soutenir bino bo sali pe vina bino c'est comme ça la vie. Très bien. Mais aujourd'hui Sarah, lorsque vous regardez ça parce que déjà en regardant cette histoire qu'on est déjà souvent fallu abano qui n'est pour aller voir ses enfants kota la bango patati patata yango histoire de Bima qui a tchagi sur ce troisième zemi. Peut-être aussi c'est à cause de ça que la star a vu que non c'est faux fallait être là au Kyoto la bana à Kabano qui nota la bana na été place yaza a obenga bana baye. Ah ok mais ce n'était pas qu'il fallait aller vers les enfants place yaza a otinda benga bana et puis a obenga keina baroya soki a opesa bango eza pesipe bango aza ozwa bango akena bango na ba shopping asombeli bango boye voilà. Mais aussi ceux qui se disaient ici que dans le confinement quand il était en Europe ils étaient souvent avec kokota no wana te wana biloko ba très bien voilà biloko ba mythomane très bien biloko ba benga bango banani ba luka ba vivre ba poema mutu ba psychopathe. Très bien. Mais du coup, le Sarah na na betolo le wa solo ya biloko ba psychopathe. Tala neti muta koma na niveau le ba kenzembo ya amour ba koma ngoye na Fally. Psychopathe. Vous comprenez? Très bien. C'est faux et archi faux. Donc Fally azara na ba nerf solide hein. Parce que biso ta dit toi ta ka Fally. Ah. To bimisela ba ona ba nzembo. Moi na ona Marco si ça fingama. Tobimisela na ba papa, vous comprenez? Nana n'en parlons pas. Ba finga mama kasi couple wana ozomona bango. So ba nerf solide tam su moko na bango nga kufa, banga bakabwana. Déséquilibre pe linge kota. Manque de confiance aussi. Et puis Marco si wana aza ba camarade, mais ta niveau mona wana samba na internet. Quelque part ils appellent Sony pour na ba camarade na ba bando sekai. Très bien. Donc dans tout ça fallait otala siko qui sont derrière ça. Ce sont mes propres filles et leur maman. Baolukani. Ma tête. Est-ce que ça aura le problème des papas? Quand on touche à ta femme, t'as dit, faut que quand on touche à ta femme, baoluka. Moi sinon t'es baoluko. C'est comme ça déjà la famille. Quand on touche à tes enfants, on te cherche. Voilà.
Voilà, mais aussi Sarah, tout ça là, non, moi, analyse les problèmes de maman et papa et tout, du coup, kocha aussi les enfants, nakati, même si bana ba complota qui contre maman wana oyo azaso sur moi si langaité, tu peux pas récupérer au bateau balbaka, na récupérer justement mes enfants, mais maman wana atikalika maman bana nanga pour makelele et si bana la o Sarah bakoli na mwana ndoki aza ndoki, mwana lion aza lion, mwana nyoka aza nyoka. Maman o aza na mauvaise cœur envers papa ya bana na ye, yango alatisa bana, ako utiliser bana wana pe baboma fali. Bana o bakoli na mama ya ndenge wana, so ya kolia eza pesa, ya komela eza pesa, kopusa bango pembeni te. Baza facile à manipuler par leur mère. très bien. So bazaki bana madame parce que Keina a plus de 18 ans. Keina a mukolo, azana Keina pas mukolo, baba Brian te. Donc s'il faut bango mi balé ba télé mais la maman bango non à la réputation à boité na papa abisso. Ne fais pas ça pour notre papa. Baleka baloba quand même vérité que papa na bangaza. Est-ce que ba ke ba warion ebele pe balongwaka. Bazongela ndeta on ba yo découvrir vérité. Fallait azaki mal vie. Toute une communauté contre lui, avec sa femme et ses enfants. Net kato lapide bango. Ozo comprendre? Très bien. Siko, kotala ke, bana bazana mauvaise foi ya ndenge wana lokola mama na bango. Bana ndenge wana nde bo mema bango na ndaku nana bokola bango. Ba otela nana poison pour venger à leur mère. Ce sont de petits enfants. Et bana mikete sont pas de petits enfants. Ok, moi na lora Brian boye, so ba elio yo bokola noye. O bokola noye. Parce que azana mauvaise foi te ngala laxie mauvaise foi te yebisanga bana lokola ya cheveux blé kozwa bango kobokola bango eza problème à venir bana wana so bake bakosi bama sara gangela ki biso mama bango aye na télévision vous voyez donc makamsusu eza sentiment te ya de ça fait mal so zongi na analyse mona yebisaka l'autre fato salaka o Sarah oza mutema malamu bato balobi na yebisa yo zwaka bana papa Diego nalobaka no nini NON bosangana bosala ba micro baladere boleka na RFI boleka na TV5 na kozwaka te tanga pe Top Media toleka boleka na Top Media na ozwa te tout ça tout simplement pourquoi parce que maman na bango aza na mauvaise foi contre nga donc yesu ki mobala tikai na défaut nous wana ya tikali nango contre nga moi si o azara na bonne foi kota kenda pe simba bala ayaka ye moko tikela mobali bana papa mama ngai libala déjà nazo continuer fina nga na elio bana mobali no bango ye bokola pe bango nga na bana ko accompagner camarade nanga to utane ba voyage boisoni ba mapapa ya botika bana mibali très bien mais quoi osomba super na bi super wana nani oh bana bayana bango bazakuna na ba tata mwasi na bango baza kuna basombeli famille mobimba omona pa yeboye to akoti na payote mbandana yambie na payote baye na biloko balia en famille na bana nyonso zo ya bana bana mwasi wana ambiance continuer asisi abimi akei so mbongo akabeli bana ana nyonso so neti ba fête bo atindela bango nyonso biloko ozomona ke moto yo tikeli bana arosala na bonne foi ya oboko lelo bana avec tout cœur parce que moni bonne foi na yo za nango ozana haine na été donc arosala na confiance ya oboko la bana na oloko bana na ye juste ça très bien maman papa soko ozomona bina ke moto aza na mauvaise foi kozwa bana lokola ya cheveux bleu otie na ndako papa oluki vi na yo mobimba ezala exposé na réseaux sociaux vi na yo mobimba ekozala na réseaux sociaux étalés. Moi, j'écris sur les enfants. Bango so gangeli bango tellement ba na mauvaise foi pour ba maman ndenge wana petong bana ba oya isa bango akangelo taza mbanda mama nao asala oboite. O nyonso ba loba kuna yawo episangai. So kaka beti bino bobenganga. Nde ba jara ba maman ayaka telema na ko ya tindi ba benga mwana. Lelo bulia kini agangela kiyo kosela makampa papa bino. Basi ebele ba bokola bana mbanda na bandako ebike mabana na bango ezanga kimia. Ebele nga na yebi copine nga moko ye moko a força mobali azwa bana mobali na boya kabaka te moni nde totindela bango mbongo
tosukaka wana ote bana bakoli il faut to encadrer bango omoni nga na buti obota bana mapasa baza na opoya ezali na bana babebe baza bana mike me bana bayana bango bakoyaka bamemaka bango basalaka boye mobali ayoki mwasi aki ozwa bana baye bana baye oyebi ke rapport chaque jour nzambe asala ye na mobali bakoma kobeba na pamba oyo bazala couple moko solide. Tout ça pourquoi? Parce que bakotisi bana moko baye wana bana mauvaise foi mission eza baboma libala wana bakokana te nga soki naza pe nana na kozwaka bana wana te eza automatique mais s'il faut kopesa bango baopesa bango mais na stade oyo bakomeleli oyo ekomi na pasi po fali apusunga bana wana to se voiler ba face. Très bien. Aujourd'hui, elle les appelle les enfants orphelins. Il y a déjà une grande dame. Il faut vraiment du respect na moi suana. Une innocente oyo a sengate. Te innocente te. Na c'est ça na do idée na maman. A sengate ke abota me papa fali na maman Niki. Mais au moins Nzambe a tia lokola likabo. Mis le respect. Abali lelo. Azui mobali lelo. Alobi a honoré ye. Na climat oyo ezali. Fallait oyate. Nga pe komelanga. Normal. Fallait oyate, c'est normal. Le courant ne passe pas. C'est normal. Sauf fallait ayete boy, c'est normal. Très bien, voilà. Un dernier mot. Nga papa biso a réponda. Famille maman na ebali ya mbongo nyonso na kota botata na kota bo mama. Voilà pourquoi tout stoppera maman na biso libala poto continuer na époque wana et comment stopper. Ezalaka. Climat eza bien te to sola raté. Ata ye mo pe papa ngo sentiment ni na ozwa ya olia mbongo ya libala ya mwana oyo bosola raté obokola été esa rapisonité etani. Voilà pourquoi Zaki Claire répond à bi nambongo alibala kota botata kota bo mama bino bolia noko na biso mutakenda rumona ayebisi noko nanga clairement mbongo alibala Sarah na côté na biso ba papa na côté na bino ba mama bino famille maman na e bolia voilà. Un dernier mot. Ngape na bi famille maman na ngape botangisa ngate bobokola ngate bokozwaka biloko alibala mbongo alibala tombe wo. Oh. Bon tombe ok chadombongo. Te na tongeli maman na tombo. Oh là. Oui. Tombe ou elia mbongo. Oui. Quelle réflexion. Oui. Ndambo ba ofele bokamata. L'état est zwa parce que bato babosa na question une famille boy ko balisa o l'état ko baliso. Ouais, là c'est logique. Voilà. Mais déjà bon tokota na biso na sujet on a na répondre cas par rapport ngo tuni mamba keina soki lela ninga bala automatique fallait oboya na kaka il faut bon ndima yango parce que za makambo eleki ya mabe na kati et ba pota bato za na mobesu yoka titi to koma ba binemi pendant 20 ans 21 ezara nini ba choc wana eleki tellement makasi ke to ko se pardonner c'est ça non donc ba pota wana za na mobesu fallait uto finga mana famille mobimba pas même c'est comme si une année année passée. Ouais, c'était l'année passée, oui. Est-ce que quand facilement boé nga mutu nazala à la base ya sujet fali alemba mo fali alimbisinga abenga na téléphone sara ndeni ni yazo badge na concert na stade ya stade mata podium même yo moko mona ngo suspect te fali nga bomanga même nga no kete à l'occasion de rien boy. Parce que naebi que na chokaye il faut na PC temps. Donc faut te réparer na faut te réparer. Pardon. Mais pardon on a pe bandima ngomba monter. Même Nzamba pardonne mba monter tani. Dieu aussi ne pardonne pas. C'est bomi mutu lelo ebisi o pardon Nzamba pardonnaka pardonna bongote a futi ça. Très bien. O le kana ba brisement o ya on ba tout se paye ici ba o souffrir et apprendre Nzamba comment restaurer vie na o. Très bien. Non so futi. Merci. Donc le cas Nzamba écoute a futi sara mutu. C'est que faut bopé sara ba tout temps. Tant conscience les autres reprocher au choka mutu ano kenda plus loin. Pesa étant ya on a pesa ba warrior temps tant na sali bloqué publicité tant ba finga ngomoni na répondant na ba noni tout effacé pesa bango temps nde baza wana ba na problème moko
oyo nga na shoka bango ezalaki bango na mitema siko babimisi yango Très bien. mo nde babimisi yango boye bakomi à l'aise tokoyokana bakomi libéré voilà likambo ya lisusu donc il faut kopesa temps nga nasenga fali pardon mais courir eleka te parce que nakendaki trop loin donc napesi ye temps et comme apata plus tard après 10 ans ata après 15 ans mokomutema ne ofungwama ah sara azaka aleki na nga akobenga nga na telefone comprendre donc na niki abosani nde mbangu makambo autosala fali na bana na ye yango esali ye bongo falaka azala nango na motuki papa oyo aza na opéra ya opesa mokongo to voile bafase te parent moko te atanga na kolinga te ndenge basala fali wana na kolinga te so fali lowa mwana mobali olinga mwasi moko asala mwana bongo jamais merci atoza papa zwa fali loka mwana mobali olinga mwasi moko na bana na ye basala mwana bongo même famille bopesa bana wana mokongo bolinga bango te vous comprenez t'as dit allez-y comprendre mais là où vont les choses niki azo risquer même fali lelo nzambe sora bengi atikela bana wana ta $1 te azo continuer ko endurci donc kokomisa motema fali libanga eza mabe. Qu'est-ce qu'elle cherche exactement tu au comment niveau ya benga ses enfants des orphelins pendant que papa na bango aza vivant maman na bango aza na vivant te aoluka moni mambo tosalaka na fali aoluka tosala ngo susu alinga banda mauvaise compagne pour exemple ba journaliste na yo ba soutenir ye déjà ba ofingana na fali ouais yango na moni yango ebele na ba réseaux sociaux donc bangi ba banda papa mabe mokabola bana et tout ezalaka nango aza papa mabe te ezalaka bo accepter ngo ngape niki asala même procédure ya kokabola nga na papa na nga parce que tosalaki relation moto ngai to bando bongisa na matanga kokupaki bo na yakati tozala mais tala mission oyo niki ayaki osala non elle doit assumer soki papa akaboli accepter yango la vie continue babiso mpe bapapa babwaka biso yanga kutu eleka na média papa oyo biso longola kombo na nga bobosani bobanda obenga nga extola awa ti bobosani ka lelo nga kuba wangana nga na média ata mwana makango etu fallait awangani bani te nzembo ka nde choqué alors il faut supporter bino bo choqué fali pendant 2 mois bosali ye mabe temps mulai alors botika ye a vivre heureux na mwasi na ye na bana na ye bana wana bazaki bana na bafinga mo ba kifanala bakanga ye sirène o bazwa ye na mai bana wana bafinga mitendeni. Vous comprenez? Donc, c'est ce que mon bal a l'homme, c'est l'homme qui protège la famille. Ce qu'on est mon bal à lobby à protéger, moi, si n'a pas commis ça, est-ce qu'il y a commis problème et commis bois qu'elle a? Non. Alors, Niki, tu perds ton temps pour rien. La campagne tout ça, il a fallu tout à l'Ibosso, c'était fort avec beaucoup de journalistes, et de belle population derrière nous. Et Panza li bala wanate. Et qui dit ça dans mon falité et si c'est succès azaka donc yeba rappel li kwanganja la paix à meloro no zo sala oyo ça va rien changer sur la vie de Fali à continuer ko linga moi sinon au fur et à mesure oyo zo sala les alo quoi o bakisa bolingo na ba texte et ya ebele na moto wa Fali pona bazela to ko la paix to la muki lobi Fali à côté sous studio très bien oko chap oko ya mela poison. Sala effort au bout ça n'a fallu na vie. Fais ta vie. Et puis t'as dit yo mtoto na ngaba question mais tikanga permettre ngana poser ona pose non allez-y tout ça là analyse net boyo za mobali olingi mwasi moko par exemple net Fatou Kanti par exemple olingi mwasi moko net Fatou Kanti ana bana naye mibale na osala kaka analyse sikoyo ndenge olingi Fatou Kanti olinga na bana n'est-ce pas nalingi soso na maki opesa bana wana affection le respect ozwa charge ya bana wana classe kolia makambo tu ya bana wana mais un bon matin ovandi omoni na Instagram Fatou Kanti azo réclamer que bana ni baza ba orphelin banda beaucoup de temps yosko oza mobali ya mama bana wana et le beloni notre verbe de normalité notre verbe trop bizarre quel est ton rôle? Mon rôle sera d'appeler d'abord ma femme Kofan Disaye, instruire à ma femme
changer une autre façon de voir les choses, une autre façon de réagir. Et surtout, je ne vais plus jamais koyoka les histoires de Makambo. C'est le cas. Tu es déjà avec un homme, reste avec celui-ci, fais ta vie, tout ça la vie. Oh, déjà, c'est le cas, c'était étape de la vie. Et ça, les mabongs ici, là. Alors, je ne vais ni entendre, ni écouter, ni apprendre. Le jour où j'apprendrai ça, tu auras affaire avec moi. Et moi, quand je dis comme ça, je ne recule pas, je ne me répète plus. Je suis comme ça. C'est quoi tu as dit? Tant que moi, si je suis commis bon mot, image ni na pesi na yo mobali. C'est une façon de me rabaisser, une façon de... Tu ne mérites pas d'être le père de mes enfants. De mes enfants. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on a bazar orphelin parce que yozo mérité que bana wana ba yoza papa na bango. C'est ça. Qu'on a mis tourni est-ce qu'il y a solo pénique moi za mobali. Oui ba dernièrement pour ba benzo ba bandi ngo kaleta di ba uto ya nelo mo madame millionnaire. Obosani na mona ngo na réseaux sociaux dans la place ebele. Tant na kotika na tenga o biloko ba psychopathe pardon. Natala ba film ba psychopathe mingi na ba 13h à kala mingi te e ba film na ngenge banda na ba film ba psychopathe. Très bien. Natala ngo mingi ba héros. Donc natali ngabi oyo psychopathe. Très bien. Mutabota te ma rêver kabota. En sapé. Donc bazana mutuka te me akumba mutuka na makanisi. Purement psychopathe na boye même kokota. Parce que monto a sa bali millionnaire. Est-ce que le baba na ni baba orphelin? Jamais. Oui, combien bana ya maman Amida baza chérie et pas papa Kamere. Oui, maman combien sont bela bana wana. OK kuto musika nani comédien non nani. Ndeko na biso na comment elle s'appelle? Oh makamdo utaki uleka awo nani moi molopo. Tala mwana na ye. Oui, combien za chérie et pas papa Paul. Alinga même kutu te. Na ke kutu musika te. Na ke no pe musika te. Na ndako ngana Braya ngana Diego Brana lingana alinga papa na mingi ke yo. Donc c'est que nikazane na mbalite to conclure bongo. Donc vie na mobimba a l'examen na rêver fali parce que aucun homme a olinga ba rabaisser ti na niveau wana. Nga mobile no naza mais ozo benga bana no ba orphelin. Pourquoi? Jamais. Et puis moi déjà en amour, une histoire ancienne, des enfants et tout, machin truc. On peut plus revenir sur ça. Que papa na kena no kobenga papa banani apesa ngambonga classe à mwana. Est-ce biloko ningone ala kaka tadi. D'ailleurs moi déjà je le dis bon, biso batuna to balité c'est très compliqué mais moi déjà si un jour so nzambe azobongselanga moi so déjà zana bana ou bien azana mwana déjà ceux qui nzambe asali grâce que yenanga tokutani to balani les makolo ya mobali wana contact wana ekozala lisusu te. C'est ça un homme. Donc c'est-à-dire que non c'est-à-dire ce sont mes enfants à moi. Ouais. Boutou moi mabe malamu je veux assumer. Si au moins leur papa azali na bonne foi ya osunga bana na ye akoki kosunga mais elingi koloba te que yo maman na bango bozala ba camarade tu parles à tout le moment olandelaka azo sala nini il m'avait appelé il faut que j'aille à l'agence il m'avait dit non tu n'es pas oza fille de course na yete o mwana musala na yete oza bonne collaboration, c'est-à-dire mes enfants, moi, je te trouvais donc avec tes enfants, je t'accepte toi et tes enfants, un point barre. Tonio Kwamaka. Mais au moins, je sais qu'un jour, bana oyo papa na bango ça bon délivre. Blobiso qui a Bali bakobenga bon délivre et lokola ngai nazali na relation malamu na bon délivre ceux qui a reconnaître nga peut-être derrière ça ils pouvaient faire quelque chose mais na mutu nanga na kozela ngo te. Tu quand même na libala nakotika la kozela ngo te camarade nanga baya ko bala mutazwa super na eza maman mobokoli. Oui, moi aussi dans ma famille et ça les mains. Mais maman na vanda et puis na kiti ya maman na vanda. Ya na famille nanga et ça les mains, c'est que moi je dis na famille bayebi, c'est-à-dire baye ko bala biso
baboko libiso place moko toza place moko mais au moins on a dit que papa alobi non aza mwana nanga nga na bota ye mais moto abokoli mwana oyo eza ye donc ye azo mériter ebele ke ngai soki na kozwa symbole oyo ezali lokola eza coutume na biso je le ferai mais beaucoup ezali papa oyo pourquoi parce que papa wana abokolaki mwana oyo lokola mwana na ye azwi lokola mwana na asali nyonso et moi je suis ce genre de homme. Sarah, moi tu m'amènes un enfant à la maison, je te trouve avec un enfant et à la fin olingo comme ça papa moi nanayo moninga na ye bobeta na ye masolo mais je sais pas et après tu vas entrer dans quelle porte? Oh wana kaka on a bimé là qui wana kaka non donc tu n'as pas le droit j'aime pas me faire des idées sur la personne Onganazana. Une fois que je me fais des idées, c'est-à-dire que tu n'es plus dans ma vie, dans mon cœur. Voilà, merci beaucoup Sarah. Un donc, conseil, il y a 2 minutes pour Tokabwana. Place, namoni nanga place ya okomamba na batu ba orphelin te. Parce qu'on appelle na mobali. Ba se belé ba bokoli bana bango bango. Oui. Sans mibali ba obokola bana bango. Avec mibali ba obokola bana bango. Très bien. Donc oyo sali wana eza purement la jalousie ka pona nzembo ya formule 7. Oyo mais la poison pamba hein? Oh mais la poison pamba maman. Fais ta vie, oublie Fali. Très bien. Mais ka obosa na ye. Merci beaucoup. Merci Bandeko Balandi à Sarato la télévision. Bolanda qui émission on engamou ya Top Media télévision. Moi personnellement nazalaka contre ba divorce. Mais mutu moko te na mokili abalaka mwasi ou abali mobali po aloba etende to balani boye. Tokoboya na biso après une année, après 6 mois. Jamais. Mon côté. Et eza pe na ebele baloba ngai mobali akopesa nga mwana ya liboso. Na okabwana na yete ebele pe baloba mwasi akokomisa nga papa mutu ali boso na otikala okabwana na mwasi wana te durant toute ma vie lokola ngande na lobaka mais eyaka ekutanaka parce que ezali ba réalité à vie mais vous là o nzambe asali ete bozalaki ni lobi lelo bokabwani et vous avez des enfants vous devez bien protéger vos enfants so longwe na vie ya mwasi longwa na nyonso soki po longwa na vie mobile longwa na nyonso fais ta vie mais n'oublie pas que non vie oyo ozoko sala papa ya bana na ngai azali papa bana na nga asala ka vie na il faut na respecter naza na ba limite na nga et mobile pe ezali vice versa aujourd'hui bana ebele baza ba victime ya ba comportement mabe ya ba parents na bango aujourd'hui bana ebele bazali ba induire bango na ba erreur et pas ya ba parents na bango et lelo eza bana pe ebele bazali sous ba malédiction parce que alanda kika conseil ya papa et conseil à papa et ezalaki ya mabe ou soit parce que dans alanda kika conseil à maman mais conseil à maman wana ezalaki ya mabe mwana abotamaka et pas ya papa na maman papa ye moko akobota mwana te maman pe ye moko akobota mwana te bino o déjà si donc komeli bino le choix est clair vous devez être au milieu du village j'ai mon papa j'ai ma maman bokabwana mais maman j'ai besoin de la paix que le bon Dieu vous bénisse lobe koleka lelo bon délivre tokabwania merci.